Lisant, déraciné au nom de Jésus. Gamba moto, na combo na Yesu Masia. Oignon c'est salamaki na koro. Père de gloire na eko déloger, na déraciner semence. Oza nzambe te. Mission na yo lelo ezo sila. Na pecho ordre loka mosali anza. Bo konje pe samelinga. Ya ko benga na milimo mabe na combo na Yesu. Bima au nom de Jésus. Na chasser yo na combo na Yesu. Misala nyonso bosali ekomi ngonga Yesu Masia ako déclarer na se likolo kangami na bebisi mission na yo au nom de Jésus Christ. Na ko sipla na bino nzoto as esclave na bino te as sacrifice à ténèbres te au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus na bebisi nyonso mongona salati Yesu telema banda kolongola weza yote na nzoto bando longola oza yote banda ko longola oza yote Père de gloire na sengi puissance na yo elle a ta corps elle a ta âme elle a ta esprit et banda ko neutraliser oza plan ya ténèbres ko bana na mutukino na makolo au nom de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus et silangala au nom de Jésus. Seigneur telema siko Yesu telema molongisi Yesu telema mosikoli Yesu telema Zamba délivrance, le Dieu de grâce, le tout-puissant na sengo se lever nguya nyonso bokonzi nyonso ya ténèbres na semence esilangala na kombo na Yesu. Fais un temps pour toutes choses. Les attends Jésus. Gloire à la gloire à la de Dieu. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà moi votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Ma grande famille, si vous êtes nouveau ou nouvelle, en tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez ce lien, ça nous fera énormément du plaisir. J'espère que vous allez coller là. Pourquoi Nazali coller là? Je suis en train de pleurer. Pourquoi? Parce que je me demande, est-ce que Namboka na biso bakoko oza belle vie comme dit la patronne te ba télémisé la biso ye atana ba pese la biso ye ata poste moko na culture hein ba pese la biso ye. Pourquoi je dis ça? Parce que la famille baby parti on a uchoche la bino na début, je me suis dit Seigneur mokili oyo eza mabe, mokili oyo eza mabe. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut les sonder? Moi sabatu afandi. Moi sabatu afandi. Stala si connaît boebe vi kandi la patrona. Bachie lo kwana bachie o soki pasteur nzaouti. Yangwana. Mon pasteur me dit toujours, Maman B52, vous savez, dans la vie, quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas ce que le diable planifie. Tu ne sais pas ce que le monde des ténèbres est en train de faire pour toi. Tu ne sais pas ce que les gens disent de toi, de Yamabé. Quand tu te réveilles le matin ou avant de dormir, prends ne fût-ce que 2 minutes ou 1 minute de demander à Dieu de te protéger ou de protéger ta famille. Demande à Dieu de te protéger ou de protéger ta famille, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde a bandé qu'on a vu ce mouton surtout alingi ko apparaître. iPhone 10 et bimi, biso sont ok, iPhone 10, 12 et bimi, biso sont là na 12, 14 et bimi, yo, biso sont là na 14, 16 et bimi, yo, biso sont 17 et bimi, moutou nyon surtout. Donc, je me dis que jeune fille nyon so, jeune garçon nyon so, moutou a comme qu'on perdre même humanisme naie pour que azwa kaka elo comme ko azana ngo besoin. Or que la Bible nous dit, à quoi sert de gagner tout ce qui est dans ce monde, mais de perdre sa vie ou la vie éternelle? Ma grande famille,
Naebi pasteur Nabiso, prophète Nabiso Denis les salobara. Toujours vendre na mokilo, nous devons aussi jouir. Parce que papa Nabiso papa ya aza nzamba za nzambe ya o apesaka or et diamant. Oui. Vous savez, dans la Bible, si nous lisons mal la Bible, c'est pourquoi tozo mona que batubazo sesengana batubazo tatabana. Biblia o tozo mona ezalaka mbeli à deux tranchants. Bible o tozo mona. Même verset, tu peux lire ça. Okoko mema na dimension moko ya compréhension. Même verset peut tangi et même yo na nzela mususu pe ya direction. Ils ont dépendre de la compréhension. On sait pourquoi. Avant de lire la Bible, il faut s'engager à knowledge, savoir, sagesse. Katinayo, il y a que comprendre ce que tu es en train de lire. Et ça la tête que aux autant aux à la désorienter. Mais autant pour que au comprendre na qui passe dans mon thème. Na qui passe dans mon thème. Dans nos familles, il y a peut-être que ils ont un moutou mon code bien à quartier. Alingaka un tel ming yo monaka que non, moi je suis mal aimé. Yo mon komi pesa même combo, je suis mal aimé. Or que tu ne sais pas que Dieu t'épargne. Nalika moumon kobo et film oh yo la grande famille inconnue. Hey, vous savez, hein, Nathan Wakalezala qui le diable pour que azwa accès na vie na yo, il faut bazala peut-être en communion, tout en commun esprit, na moutou moko ya famille na bino. Mais lelo oyo, diable a changé. Moutou moko bo écoute oyo bozane ata na lien parental mon côté, bozana lien familial mon côté, mais tellement linga kokakate ou bien linga à se servir na yo akoya koti asali o akoki ko sala et puis vie na yo et baby si tu es sans Christ. Belle vie Kandi, qui es-tu, maman? Qui es-tu? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. La famille n'a Lélie. Je suis en train de faire cette petite vidéo avec de larmes aux yeux. Tout ça, on a deuxième épisode na biso ya film. Mais je vois déjà combien est-ce que non on a déjà net ezo kendele. Non, on a déjà des. C'est pourquoi je nous dis toujours, quand nous regardons nos films de Bellard Productions, spécialement dans Belle Vie Télévision, nous ne devons pas regarder Karana Misoya Kibomotobo, Talose, qui est Tala Teganazosa, Talavo Kuna Vini Negazosa, Tala Kingandi. Nous devons savoir, Tangouba Libiso film au inconnu, quelle est l'idée principal. Qu'est-ce que Bellevue, na ba collaborateurs nae veulent partager avec nous? Luka a tiré quelque chose venant na katia iba histoire o bazo la biso. Lelo oyo to koma komona ba période ba film nigérien là tozo kokola. Ba film nigérien ya ofongo la biso mémoire. Et fongo la biso pena ba mémoire ebelo mona mutu mususu boezaki bino bozo sambela ya zo fina misapi bino bozo yeba te mais à partir ba film ba Nigeria on a eu à comprendre que non au moni bino bozo sambela mutu na zaka misu pa ya zo fina maboko nzoka zo solo la na démon. C'est de même. Tant que tout la film oh la famille, chaque scène, chaque partie, chaque tableau, chaque famille. Parce que na kata ba film na biso la kana histoire mon côté. Au moins na ba engloba kana kata film mon comme na zalem suna 2 3 4 5 histoires. O isa ko englober na suka mutu azwa attirer leçon na kata. Ma famille de B52 la mignonne officielle. Moi si oyoyo na kombo ya Belinda Kandi la patrona. Nous savons tous qu'elle est mal aimée. Mais na ba film oyo sala. Il faut te comprendre que étoile elobaka. Ba bundisa kaka eloko oya kitoko. Ba bambaka kaka libanga na mfuyi o ezali ya kotela. Fui o eza à côté la ndeka babamba ango libanda. Donc familioise et kozali, moi maman B52, je vais nous demander juste de beaucoup prier pour cette dame parce que azoko bakisa beaucoup quand je dis beaucoup azoko bakisa la biso ebele katina mokili.
j'espère que dans ti film comme na suka tokomona sort ya Ada Ilunga, tokomona sort ya Patrick, papa tonton na biso Patrick, tokomona ba sort parce que bandi déjà bomoni deuxième limwe, bomoni deuxième limwe. Tomona ngo balakisi mutu moko azaki na zemi na mboka boye aboti mbala, mutu moko azaki na zemi place boye aboti likokoti. Donc le salaire du péché, oyo Joël azosala, oyo Ada Ilunga azosala, oyo tonton Patrick azosala, ekofuta manase. Ekofuta manase, même ba musicien to benga ba musicien profane ba yembango mabenya soto salaka efuta makaka nase na boseni parti wana bo compléter lenga soboyebi bo compléter lenga la famille filmo ezopesa nga pasi bomona ma misu na nga ndenge ezotanga, bozomona ma ya misu na nga ndenge ezotanga. Ezopesa nga pasi en même temps na zone esengo. Pourquoi? Parce que na kati film il y aura des gens bako découvrir ba réalité ya ba makambu ebele. Ba jeune fille na biso ya lelo bako découvrir vie appréciée. Vie appréciée eza na litomba te. Yo za na famille tata na yo mama na yo basa na possibilité te ya kosombela yo iPhone 17. Mais yo jeune fille yo na iPhone 17 ozui wapi? Yo moko yebi place ozwaki. Qu'est-ce que tu as fait pour que ozwelo koana? Yo moko oyebi. Alors na kati ya film oyo to fongola banteke na biso, to fongola mémoire na biso, to meka ko comprendre to yeba ke en voulant tout gagner, on risque de tout perdre. Malembe tokokoma avec Jésus tokokoma. Malembe bozo kene malembe okabiso nena kikongo to yembaka. Malembe tout diatile. Amen yangalala. Amen. Mama muna ntolele abaka moyo aka yangalala. La famille. Dans la vie, il ne faut jamais être pressé. Na kolobalanga ebele te pour lelo na déjà tokolanda 3e épisode na biso tokoyeba évolution tokoya en tout cas film on inconnu na kozanga te chaque jour koyaka kolobane fils kata 5 minutes à pamba na chaque tableau oyo ebanda ko tout anga na mutema na kobanda kozanga te parce que c'est ça vraiment notre travail. La famille, je vous aime beaucoup et en passant tozape na matanga l'une de notre oyo abengami na kombo ya mama na biso Clémence Sidiki nga na benga ke mingi meme clé. Cette dame a un grand cœur, c'est comme ça qu'on dit, hein, vous corrigez, pardon. Elle a un cœur d'or. Maman Anna, c'est vraiment une mère. Pour moi, elle m'écrivait, elle m'appelait pour me dire maman, elle m'appelait pour me donner des conseils. Oui. Et Dieu a décidé autrement. Dieu a jugé que Azonga na mboka na ye. C'est pourquoi te présenter ma condoléance na biso la famille mobimba ya maman na biso Clémence Sidiki. En tout cas, Nzambe a fortifié mitema na bino parce que toyebi était seul Dieu ndako kiko bondisa mitema. Nous on peut venir dire tout. Tokoko ya koloba tomati to kiti mais mutu moko kaka Nzambe o akela likolo na se nde akoki ko bondisa mitema na bino bisika bozali. Familioise, mes condoléances à nous. Nzambe apesa biso makasi epesa rapasi tango tokabonaka na bandeko na biso ya epesa vraiment pasi mais motu ezara ke tobanga Nzambe parce que na tango asuka tokokuta na lisusu. Voilà. Si vous êtes nouveau ici, tu t'abonnes, au commenter, au partager et au salabiso plaisir ya makasi pour que ndeko moko oyo nana zuli baku ya kolanda film na biso o inconnu te na kati ya Bellevue télévision akene na lombango lokola tozaka na lokoto ya libale, c'est-à-dire tozana na 2e épisode akima na lombango pona koluka ko kende ko tala film azala na idée générale ya film na biso abanda nga kata ndam te akuta ngona katikati te alanda film na biso pe a comprendre nini oyo Bellevue ayeli biso. Nzambe apambola bino ma grande famille. Je vous aime beaucoup.
Je salue tout le monde. J'ai maman Avungu, un grand merci à toi. Maman Labisso, Dorcas, je te salue là où tu es. Betty en Afrique du Sud, Bambote Nayo. Je salue tous les familiers, familioises, Moukarame, Bambote Nayo, Belle Kondi. Merci beaucoup à toi. En tout cas, Nzambe Apambola Bino, Tokutani, Nambala Sima, ce qui est sur Aizongite. Rendez-vous à 16h30 heure de Kinshasa, Tolanda, film Nabiso. Bisous, bisous, bisous. Et n'oublions pas aussi que bientôt là, Bellevue Award Nabiso et Zali bientôt. Donc, tout s'est préparé. Nakoche bino moi sport moko wana Tolanda mutunyo soza na besoin ya contribution. En tout cas, contactez numéro eza affiché kuna okozwa ba détail to ba information nyonso oyo ozana yango posa. Nzamba pambola bino tokutani na mikolo mizali koya. Salut, bonjour, la bande de cognos de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qui l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Bellevue Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bellard Production, ba fanatique ya famille Bota, ba comment ko organiser chaque année pour ko award ou pour ko honorer ba artiste ou ba sepelisi bango pour ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainant ki batu ba discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko, s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue. Numéro ezali wana ba détail nyonso eza na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli